Dans une semaine, bateau et Goyana Matadi
na oya nango nengi tuna tekiti yango ndena osisa likamwa pango akende na yawa na kana mwa biloko na bosa na ki na ki briske Alexis Muzi akutu balete wa pesa ina kenda mmepa na bango na bosa nyango oh donc na tika jambo likolo ya television kuma na bibina pona kene aeroport donc na bosa nyango tikali akomona yo mabite bon na kosala na telefone madame ya kamera na ngwa za ndako toka ngami wana pour que atindela ngango ndana za tata na buti yo natikali na mikulu mingi tena za bukende na za buzunga sima te me na za bukende dibusu lubi ngana kukufa sala ndugu na yo ya mwasi aza kubota bangoi baza bamisusu po bake butamu nani ya sara boti boni mitanu miziko na mubali moko nani mubadi moko azana mibadi tatu mibadi yo bana mitano wana mibadi mitano ye moko yibi ndenge asala kabango na klasima oyo ya midi oyo ya sobu ya leli oyo ya leli ni sikoyo ngana tuna nani ngana yibite koko bota nani Kaba, umoni kulutu na yo. Umoni kulutu na yo. Yaya, Dila na ano, Dila. Sarah! Sala! Anak mo na te, Sala! Nalubia oyu yo ulegia wa nani oyu ayemi sele longa ya oyamba bango tete banani kimse mbali wala ya bon 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 oyaki manga ngoni noko Kaka boy ye kala mingi te Kabam nabuta mwana te nabuta nde makama Kaka boy mama na bana aba sidi muntu amona kapasi awa na ndako awa kaka mama na bina yaka na isiri koku yaka sidi aba yaka na ngana za kusala nanu kwanga me yaka nanu kwanga koko yaka nanu biloko yo bandi yaki na yo banda mwana wapi koko yo mususu beden yakuzwa biloko yo tana ndako la peine Leandro Leandro Niligo oye munene te oye mulayi te memema mais nata na kini changement te changement yo ni changement nini yem sa changement nini papa devant na tikaki changement te landele landele ba vie ba ko ba landele alors bon bien obali abali nante mais obodi mwana ya papa kaba yete kati bango bazena bolongo wana lawa na kwa te toko na troisième parcelle ye ayedi die kala mingi ta utoso batumba ko pana yo ndele yaki ya police oyo akiela sana kutu nara yiba kabini te papa tala pe misu ndengi kumi na kumi mukua ukola alors bonio oye bina no ndenge nini na yeye na bana ndagu ba yedi sina babi ya sakali kina pale yedi smer abi ono ba yedi Leandro ke c'est le seul mon ne ipana na kume maite na bila beka tu kama le alors Nelson très bien photo très bien awa
Pékin très bien, j'espère. Vous êtes là, Angoli Simon. Moi, je suis Angoli Simon. Tozana ya tumu. Tumu ma. Atindi. Loko mo kaka. Mogo kaka. Akonde ni atindi mogo kaka. Range. Yona kukuma wana kusenga bilo. so natina ki mikanda. Ezande wana bangonga tindeli ye. Ngana kanisi oyu ye uye nangu upesa ye. Isu nangu tuzite landele yo mutwa dibusu. Papa ya yezali. Nana kaburi bilo wote. Natini kaka natini. Donc 59 ans. Très bien. 5 succès. 5 sur 5. Utaka pole mona ao. Oh, mama boy. Anniversaire na ngata to saki yango na Paris aye mais ya zo vanda juste
ke ye akomaki note moki aza na lanson alongwa te yango nazobake na lanson wana yangi fo ozwi train fotala 4 heures du temps donc azali 4 heures du temps uti kuna ye ke pananga donc fona ba 3 heures du matin okome pananga 7 heures mais je me rappelle encore tiki kofakimaka ngai pourquoi di akomi nani koma Mogis Makau Mogis nazotina Mogis po makambo ya mwasi na ye tosali makambo mwasi ne bien kobota liboso ba mapasi père double tika biloko wana Mogis akomi père double père double koti ata wana azolotaka mapata mosusu azolota mapata mosusu soki azolota ayebisika no pele nazolota mapata kaka ezipelenga abota bamwasi ya 12 so Mogis akomi père double tongana na pe marakabo eye azovanda na reine azovanda na reine Mogis ana reine ana reine mais tomona katu moma natindaki mpe baletre moko te nte mpo soki ekomelaki wana ezalaki avayo ya Mogis akomi père double vraiment kiakoverite ngai te ki akomela ngai ta asaleki din
nini akozonga ndenge nini kasi kaka na billet ya aller retour tu vois c'est pas bon donc mpona na conseil ya terrain ezali mpo nzoloko ezala sele nzoloko mpe ezala terrain wana ya kokata o ya komela ya komela ya kokata pena batine moi mede non ba apeya pale na ye apeya bamakambo na ye moi eloko ezokotisa ezali mpoka na ngi nga enta pena tu oza mpanda donc kini c'est ça non bote wana nakansinga mpe obina nord ndenge otikaki ye parce que ozomonake nakonyata orgueil te ayebi awa eza pa baparent je sais que na devoir moko na ndenge na kiteli awa destin na koti mesia fai na mema bapeti wana bana grand frère fai na mema bango mais siko ndenge nakuteli mpe terre lisusu pere lisusu risele donc po elia clôture alors moi situation nayaki nango ekoki te alors nga nalingaki nakoyaki na bmv yasi moko na benz moko moni eza siko na ndenge ya bato alors nga mpona koya siko matadi dans 2 semaines na récupéré yango eleki tendwe epa maître bombesha oleki tosali yango pampale moni na sikoyo ezosanga retard na tele botala kaka kopema notere eza makambo akala kopema notere eza makambo akala nga nalingi siko okenda pemele mpe baparent place oyo nabokwami moni yobolanga siko 5000 $. Moko ngai na résoudre na basituation koto oyo ntango bakara na ekoya na sendwe enta na telefone madame ubie na matafuna botusa wana $5000 omoni na kini donc po papier kaka mpona kopesa $5000 mais okosala papier mpona ozala sur ke okoremetre nga balare nanga omoni bakuba banonolo mboto bazwaki bo bapesi bato lare mpona kozongisa koyi matata ozomona donc trop yo okokotefisa moto me soki papier eza te na kinawa nkulu mete yo na ndenge eza na yo leyandre témoin yaelinga bien na change te banda tokutana nazo te refere lisusu na cope topetanga na pelan yo kimaka biso avant yo na drone yo na cope ya pelan soki na déplacaka parce que il fallait na rejoindre na Dirbeck na Belgique yango siko bato nayangi na bango na contact batonga na manipulation ke bamata pole bapoa na Dirbeck na kati ya Belgique donc nakoki koko nayeba bela oto kutana pasi na kisarupa nayebo na référence ozake mais oyo alosaka nanga to ndene natala bo ozate po ozate ya papier pesa papier boni bamere malu en forme mera mouvement awa mon frère na kati ya Kinshasa bandindi il faut ozala makasi koma na yo moto ozodefa koma na yo ozala mon frère ozala na bapakumu bafrère makasi okomprendre 7 commandement ya parisien nga mpona signe papier oza témoin yoza témoin omadire ozona 7 commandement mon frère ya parisien oza mongo te orgueil ezala te pesa motu nyonso mbote kabila motu nyonso triko soki ezali eza te répondre ye die ndeko na ye ekutuna sante ya ndeko na bango na poto pesa ye réponse ya malamu esulaze ye tika basi ya batu kolanda bamomi te kwiti ozo comprendre wana nde nzoloko ya sire okomprendre nga naeli bamomi te yo bakanga yo na nini na mutama sikoyo tozomata sikoyo tokomata palenga te yo ebena lare bongo nobima nango tomata palenga te yo esili mais batela mibeko ya kini oza parisien bamomi bakolanda yo bakowela yo okomprendre mais ntango okokatana ozotala na coupe baotala na moi mon frère on vit qu'une seule fois lara mikili eza lara souffrance ozokomprendre tala kaka bazam balubwako epai okoyaki nosala poli okomprendre biso tozopikle tozomona basange toyakalaka tozopikle
Eh
napenda sepele kumisipenda Solange azali mwana na ngai ya liboso na zala mwana mosusu azalaka na Solange ye moko donc nasepeli mingi na ndenge bokutani bino na bino bana mi papa makambo ya papa nayebi te papa na Solange eselekaki deja ngai awa nazalaka ngai moko ndako oyo ezali ya ngai après so ngai nazali te mwana ya ngai nde moto azali na avec mwana ya ngai moto azali na ndako donc papa nasepeli ya nani oyo azali bijou nabenge mpo na nga mama nabengeke to du jour omoni biso dekende mbala moko boye mosele moko eshitaka me ye azokende kaka ozo comprendre ye azokende donc mpo na ngai azali to du jour na ngai nabenge sola donc Solange pour les intimes nasepeli mingi papa nasina bokuteki deja mesa ndenge osengaki nalambeleki mbisi ya mai mbisi ya mboka na biso ya ekale na biso ndenge ozwaki ke ngolu ya biloko ya mboka na bakisaka mwa madesu pembeni mpo omoni bomela na papa nalambakisi mwa madesu pembeni mpo wala kaka bomela moka naza mpe kobima nga mpe mana bino naza fier tro nazonga mpo naza na invitation moko bana muziki tozokutana biso na biso babijos bakajos ozokutana bon bijou quand il est singa bon moi ce qui kwambe so mtu mwa ina chai bon il faut que ça peut papa kona makambo ya régie des eaux en plus na courant kamba fa moni que zakbele no moko susu ya les autres pesa 300 kasa kokaoka 300 dollars pour na futa mkolo yaye donc no mama c'est là qui gagne bongo nzobo sisi komoboke nanu na mesa bongo bosepesa monoko après so olingo kende nazali na nsima papa et surtout yo yakana excusez papa merci ndenge okokoli poutre vraiment même si sakayoni tu baisses l'air, tu baisses la baisse. On comprendra. Merci. Bon, au revoir papa. Ça va chérie? Chérie, yo. Oui, mon père. C'est un bain de main. Non, on va vous raconter ma cala. Mon père, t'es néant. Non, on a dit qu'il y a mon père. Quoi? Ça va, non, on a dit qu'il y a mon père. Mais le bon père, on a fait de la gamme. Mama bila ya boti yo de mama le te mama na penza boti yo sheri na zoya na kare mune di grand mama to mama le yo ka do male na biso oui que ye mama nga tu ne sais pas na 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 jeune pas ya ta gini et puis le te ye ta gini ta gini match mama on va des choses que bana dépense amen merde mama botanga na âge 14 ans bon moni les bango baza okola na bango baza botanga na âge wana di sile banda kalubie bandika la siku omoni lupango ndambo papa tekaki na kepoto namoni ndambo etekaki bakoteka susu mpona ye mare ndenge alatili jeune première ebe ozokonde kaka obala omoni ndenge mipeli na makambo ndenge ezobanda na debi kaka boye donc yo position eza ndelo sino apeza de position ali awa petit yango nalingi na ngai mpenza yango nazolinga na ngai nazondima mpenza na bala na ngai na ba 300 sikoyo deuxième position nde ezoba esengama wa 300 ebandeli na facture ya kiza kozila ngai mais bofunga nde miso uta lupango wana papa mama solazaki wapi bimi nkende azana nsima s'il vous plaît ezali mpona facture mai na courant mpo oya kobotana botala monta mombala moko yo moko merci beaucoup non merci beaucoup papa merci d'avance
bati nyonso obabomba nani bafuta te obafuta donc zoza sans position peut-être à la gende mais ça bien mais il faut que sa position oui chérie voilà ça va pas ça va bien c'est quoi le bon au maman musique n'a pas c'est ça maman musique donc ça dépend son mère on dit te na mère te mon père qui va na maman na biso nataki te expliquinga kaka mama keba na towana noko na biso moko somo noko eza yasakanaka te leka bote bote koleka jeune mais dimanche kanakinaka pali leki na ye poste moyamba kobeta ye mama somoni ndenge watakani ba jeune naza leki ne pomba mabe makobeta ngai eske na selika keba chéri tabota déjà prête ok bien bon ozwango kokina okina ngo aye comme ça là tokabota osilana na soir opianga bamikenike na fly palais na chenga bon mon besoin vers na oui Nathalie non non ça va mon père mande bana bomwana kaka tukangaina ye na tiki aona na kipali ya tikali awa ya kene kimboka mupe baninga na pari na mboka sama makasi ko ake bomo boma no me ba tu no matanor afiki dizir ya ke bomo dama yogi na yete jura pe ye pai sama makasi ai papa ndaba upambulo kaka njamu kala yo muntu kumaka cha kizira na jamu na jamu ngine na jibu na wa bibele olia mingi te epona ngo olia mingi ponga so mbala lete bitumba Thomson na poto unje Thomson ayabuza baba ya solo uzibuzo na mundele kuto kupimi na yeto Thomson baka ukigabilete la tete ndimaka pete mumpe oyo ngalinga koloba bakosemeki na ngai nayokaka nga bien sozoloba nayokaka bien ndeti pensanga olike sutu obala baumira yumbo oteme koyina po jour ngo eza somo ndela ndanga capacité moni état de besoin pour baparole comme tout ça vous exagérez na la paix eza so eza possible mwasi aoproja te batenga mpe biloko osali pa mwasi mosusu tomoni yango kote bamafura na ndini etetele bamwasi sengi tubakatetele pamo oui atengi mpenza te non faut katetele pamo ya solo ozobala mwasi mais comme so nakutina so ezaka so mwasi eza bien mwasi aza na paysan tala kaka tala kaka ye mo ozomona moi sheri yo na makolo nango on rappelle pas de six on a bien un bon moyen mbongo mama pas de problème on rappelle un peu maman comme ça voilà na yolo badesa po ani ezali 300 dollars mama te 300 dollars eza lelo na maji na nzambe na kulala bien lelo lelo olala bien yesisi na uloto kaka olala bien yo mo la sisi na uloto kaka yo mo nzambe okosi bati basingama yo basonzo bazalaka te bazalaka me yanga eza nde mosusu nga te nabali yo te nga te nabali ngai te eza yanga deja oso tozelaka te tobala na leta mpo na nga deja do nabali ye nga nasalakanga ibwenanga onotimisangaki diba na kino to mobali oti tosimisangaki diba natela nanu baceremonie babilo nyonso ekoka nga bilo ekokaka te nga te ndambu na te na nakangi bwenanga
défité. Ah, ah, bon, on a dit
show na suna tibu wa show na sana ulikambua ni namna sasa ni sana déjà na produit déjà 2500 dollars. Unaona? Parce que na hivi kesho hiyo nzuri tu vas m'aider aussi sur ma difficulté c'est comme dans la vie on va canceller. Tu maman cousine mamie ni TJ. Oh moi ça fait afin confection bien la victoire on a donné yego money c'est comme ça mbanya na kwa ile ya musibe après c'est à contribuer. Alors c'est mbali que photo na kwa mbali kwa musibe après tu vois moi na sens na donné ngela. Que tout ça va faire yo o cantape que hein tina muito na ngani na sirosu kwa mwe mera wa pale na nini mwe e pala mo te mana mte so na tele tsabo siko na mera se ka kabila na mariage no biki chambo tu si samet tuka la na video pale wala nda biso de eda bona na tsembale so na o sala plan na biso to que na voiture na façon de voir Mwana mwana mkengana zangu kama mtu
Bana batiango. Oro ngana lambela ke fumbo. Soki susu wana yo bia susu. Ubaye pokula dia. Olia soso ngombe te. Nani lo mzuzu. Papa. Kika na basoni. Nakena wakubuka nani ba. Kwanga wangu. Mama yeye ina kutu makwasa. Yo bana na kartela wawa. O balatea. Siko o lingilingan dengan ini, o iya bingan dengan ini. Namona tu na foto. Namona tu na foto. Siko yo suka mun kamu na foto mana mau baka o lingilingan ka bui apa. O siko sana sando yo o bondi. Sima. Na mbona kumbuka ngo wana kuna kutekisa ngona sumbata sasa
sala ule nyonso basilisi ndana yibi te ndenge uza mama ya Lusambo atondoka pamba te nzambe mama okay mama kende malamu kasi papa tata kende kutika ye na bimise na mpango kumisa ye na ndako na bango kosala yiba yo kuna mama soki uyimema lisusu makasi bele ma fille, mère, comment ça va chérie? Non, mère, on a danger. Dis ma fille. Maman, mère, le coteau, mère, où tu vas? Tu as de la fête. Madame
on dit qu'il y a ça aux autres fiancés monsieur. On a nos bilans sur priorité. On dit qu'il y a qui n'a deux voitures. Nani, il y a qui n'a deux mains. Est-ce qu'il y a un moyen? On a la monnaie qui est en bas. On a la monnaie qui est en bas. On a la monnaie qui est en bas. On a la peau. Tigana. Donc, vous savez, il y a pas rien à le battre. Tigana, ba pour le moteur, on va faire comme cela. Non, parce que ça va être un peu de cigarette et de pété. On dit que la bomba qui n'a pas de côté. Pesa ngapi?
na kujajangua kaizima vile bana balala nda na ile pai sela zonzala na sokene kuna muda na kuchakula mmoja na ngai boye batagawa na yeye bazali azaliwa mara kei sobo yoki sela kupi biesa sela kutu kasanga ke kutu kibunga mbuba ono bula solo na shija na kapasile ngapi ndo kuna na Bye.
ezali mpona nani Solange la vérité admettez vous pouvez disposer s'il vous plaît nazosala entraînement toza la confiance leli po tobina moto nyonso alakisama danse ndenge babinaka s'il vous plaît nabi ke Solange azali te un point un trait Solange azali te un point un trait non la personne parle s'il vous plaît Heureusement, intervention, il y a
caso ya nani assistance social hiyo ndio intervenir makati ya mwana kiko badini mwana kwa pata sana kwa tiji afanye hivi tiji kuna kuzo kinaweza hiyo moni ngapi mama bangu na pita kawana mwana kika kwa hiyo ndio kusema vile nina kuzo kinaweza hiyo hizo sikia na kunikufa nini kuna kukufa tena wewe kisasa za makambetelea boni batuboni balungwa kami balungwa tu kusema kumi na kisasa bakubeti atakubeti yo isusi na yo kujili kaki nza kana zuwa te mbana na nsili nza zuwa te nezalaka malile mbongo ukina huana na lupao na bien tusale ki programme na biso bien ou bien suma lupao ezate kunosaka na mbongo ome na kisasa na mateka maladi se kuma mpelea sele nebisigo ukuma ubuzo kinene nipa mati nini so kumikuna utali bango basa bien na basa kutinda yo na aka ni sika mako soko base na bango soko nini na mvra ke masali mayo atinda hizo mkada ba watu kwa terasi ya bien na hotel na mvra ndio basa ndio basa na kati pamphili masali mayo sisi ni difference tunapanda kuna tunapata para na tunapanda kuna oui parce que par calme pour la idée aussi très bien restaurant tout va donc na kwa ila mama na tindiri mama eko na pepa mama na oya papa eko na pepa papa uzuka ezate ukile kuna wakati wa bilema na kusa na kupiga na makamu nyinga boye na yo kasamuti na kupa uzuki nisini na yo kasamuti bali bila kubala ngama kubala ndio kwa kubala ndio kwa boni barabara leo kuna mwana wa mindi na bomba bomba zinalinga mwasi mtu maladi nengana ukini na mimi na libine ipaya kwa fela ba ipaya frigiti funa kimekuna news ati ba weekend na kina hakuna de préférence pas nili iba mani apa kama mikate niona na makayabu somo na confiance na hii sio kila mtu pas nili vous allez moi bien mais il va vous consulter parce que moi c'est la communication là yo il va vous consulter malao c'est ozo kinizali kibaka mbana kibaka usema ukisema mwananchi iba kutikizana mwana wa nakende kibaka nakende zaidi na sina bloki na kusoma classe na kusoma 3 mois na kusoma 3 mois na kuvana na pavra ya yatima donc c'est tout kutoka na kubala tu na kukufa tu et pas ndio kwa ndio mwasi tu ndio hiyo ujie kwa nini ndio na kuza mwasi tu chakula kukuzinga na kuna mwasi tu wani zote zote kwa mwasi nazuri na pepo hivi ndio kufa tu ndio kufa tu bien ni ya kana na pali wewe bien ni mwana kama basi mimi mwana mimi sio kima ba si wana uzuri kwa mtu mama no kufa tu na afisi nai Oni nima okay na kuna susuma nitesha
Namulia na ukina yo continue selo awa ozokende Kinshasa ozala mayele baprojet nyonso tosali esalemi lokola okuti okosomba ndako na Kinshasa kende kosomba nde ndako oyoki eza te okende mema Kinshasa na mapeka oyo baninga noboni oyo bazonga Kinshasa lelo bazonga lisu pari te babetela alors selo ezala mayele mobali na ndako yeba otiki nga na mwana ezala mayele olobi 3 mois te 3 mois nayoki obi 3 mois nayoki nazokende Kinshasa eza mpona mission kosomba parcelle nasombi parcelle nasombi baparent nasombi wana Paris ngambo nayingi nawakende mission nawakende mpona bien te nayopanisa wana nawakuta mushete nakikufa te soki bambanishete bampoka me namona mopoka te nasala 3 mois epuis nazongwa nasali mission nyonso
Maman n'a pas photo dans la tête. Eleka ye awe pe ya famille na ye. Yo bi ba photo na yo pe ya famille na yo. Papa, kaza mwasi na ye. Kaza mwasa sele, to bana na photo te. Bala. Sila yente inote. Nous sommes à marier, c'est à la pépé à marier. Nous sommes à marier, c'est kabam. Quand tu fais la photo, on a la bande de vidéo, on a qui a roté. Non, na yibi na physionomie na yo oyo ngana za kumona. Na yibi ke ye na mukanda alatsanga na photo ke yo uza muntu oyo futa ka bangu na musala na bangu. Baba te nga mwasi na ye. Kute triko wana la tinga mtatinga kiyo na ilambo. Oh, nga mtatinga kiyo.